Bonjour, bon déjeuner dès ce matin. Bon déjeuner. Coucou la famille. Aujourd'hui c'est lundi 11 septembre. Voilà. Coucou la famille. Voilà, bande Konanga. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou la famille. Aujourd'hui c'est lundi, lundi 11 septembre. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Pourquoi pas, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bambote Ebele Bisika Bizubino Boboto Bondeko. Dans l'église catholique. Shalom, naba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel. Ba shalom Bisika Bizubino. Batondo, naba kimbangiste. Ba yenge. Na bulu ya Congo. Na église ya PV ya longo. To pesipe ba salam. Ba salam alaikum. Et ce qu'il y a ba musulman. Sans couper ça vraiment spécialement aussi beauté. N'a témoin de Jéhovah vraiment et puis voilà toute tendance confondue. Bisika Bizubino Bambote ebele bon début de la semaine aujourd'hui qui c'est lundi voilà le 11 septembre c'est aussi l'anniversaire de mon fils. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils le 11 septembre. Voilà bande konanga toye na tongo ka ndenge toya ka moi 15 à 20 minutes et ça rabisso très bien. En tout cas, vraiment, merci na ba partage na bino, merci na ba like na bino ya émission. Vraiment, ils ça la bien, beau continuer toujours comme ça, qu'on like émission, surtout qu'on partager. Voilà, au paysan émission moko, vraiment qu'on partager en gros parce que ce sont des choses qui se passent ici en Europe, où ils ont fait souffrir ma famille ébélée. Ils ont ça là que maman ko zalawana, ba botoli bango bana. Ba couple belé ba botola bango bana ba cause eza ya ndenge na ndenge. Alors on peut parler aussi de ça parce qu'ils appellent la rentrée, les appellent na début à rentrée scolaire. Ba parents mususu bazo kitika bana ba on a classe, ba parents mususu bazo tala na fenêtre kaka nde ba maman bazo likana bana ndenge ba papa mususu bazana ba courage ba rindotika bana ba on a classe. Alors ils ont ça là que ils ont ça la passé na ba maman wana ba botola bango bana vraiment yango il faut ça l'attention kobota eza grâce et puis so ils appellent pamboli kotika trace na mokili donc to kufi mais makila na yo etikali de génération à génération ezokendeka yo boti wana baboti wana baboti wana baboti vraiment otiki vraiment moi ligné mo ya moulaï et ça la bien. Voilà bande konanga ito kota vraiment na kati ya lisolo. Tozana ndeko mama na kati Europe. Ndeko mama wana abot azaki marié na bana misatu. Il y a ba deux garçons na une fille. La fille c'est la grande puis deux garçons ya bana mike. La fille elle avait babotola ke bana fille azaki na 12 ans. Et puis bah garçon abotaki bango na papa mususu donc azaki na mobali mususu na jeunesse na ye basentaki ye aboti mwana ya 12 ans mwana wana ya 12 ans et puis voilà aye kokuta na mobali abali vraiment pesi mbongo na famille malgré basaki religieux te baye kobota sikoyo mwana bango bana mibale wana kovanda kade bavanda na mobali bino moboye bino Europe vraiment eza mboka moko Europe eza ba pays moko mariage vraiment bandeko nanga pona kovanda nango evanda penza solide. En tout cas soki penza boza na prière te soki penza boza na compréhension te na kati ya ndako soki dialogue penza eza te bandeko nanga bokovanda te. Il y a toujours des catastrophes moko ba incompréhension moko impossible na kati ya Europe na bakambo etali mariage ezaka pe pona ba noir te na bango moko oyo kokuta na mboka oyo ba mindele donc divorce eza vraiment trop fréquent surtout na ba pays à nord basala kutuke balongola ba loi ebele obo umela ba 2 ans obo kedo yokana non bango vraiment sur le côté divorce dans 1 mois 2 mois ba prononcer yango pona balobi tellement ba kango ya ke belé ba bombaka ba dossier wana babaya bazo vraiment décision ba tuli bino po bino mumtu bokutanaki bino mumtu boyaki avec consentement na bino boya kubala na sope bolibo résilier yango donc Danemark ba Suède ba Norvège ba Finlande ba salango facile
mais bamboka mosusu namoni etikala mpenza neti bayuke awa ewumelaka bamosusu badesanga bamosusu mais en tout cas na bapays Scandinavie bokobala na lelo après une semaine mpe bopanzani bokoti na bino demande ya mariage ekoma nango kutu online botie mpe na online bokoti badonne na bino ya mosusu mpe na online mpe bapesi batinde bino bapapier ya divorce. Donc yango wana sikoyo mama wana abalaki na ye bandeko na nga mais ye kosalaki ye na mobali na ye vraiment bakotaki na problème makasi et puis mobali yango azalaki mpe moto moko boye abandeki kaka bakolata alingaki kolata kosala bakope banini alors mwasi yango ekomona ke mobali ya bongo ekosali eza bien te eza digne na ye te puis famille na ye mpe bazalaki na Europe bazoloba o mobali nini ozwili biso mobali mobimba na famille azokisa biso soni. Il y a des familles qui se respectent donc so bamoni mobali moko boye neti mwa babalado neti mwa bacourage moko boye ya bana boudin en tout cas bato ebele bafamille mosusu basepelaka te bande oloba na mwana mwasi wana abela danzo bakombo bisanga mobali oyo na boyeli biso mais na bande kaka kosupporte mais lelo nango regrette il fallait kuna vanda mobali wana alingaka kolata alingaka bacope alingaka boye ke na ye sikoyo koluka mobali ya serie botala makambo ememelinga donc naokoma makambo nini ekomelaki ndeko mwasi. Alors like vidéo partager bandeko nanga boza na se ya sule baoba mwa kopa ti mwa kopa café esalaka bien na tongo mwa jus esalaka bien très kitoko bandeko nanga. Alors n'hésitez pas mela na yo esalaka bien. Alors ndeko mwasi bandeko avançons ndeko mwasi sikoyo tanga ye kokoma na aye amona kaka ata mosusu baoke bafete ya famille vraiment loko esaki ke aboya mobali na ye wana c'était pas volonté na ye mais c'était volonté ya famille so baokele bafete ya famille bazonéglige mobali na ye bazomoneka neti un petit voyou baya na ye koloba baleki koloba abande ko se sentir bien te donc tellement mpe ezokotele na badefo kande ezala na kati ya ndako oyo epe ya mobali alobi nyonso wana mpe ntango ye kaka asali aye koboya mobali na ye tango pe aboyi mobali na toka mobali atenaki azwa bana donc ezaki penza donc basali ba discussion tete ye ayi kozwa garde ya bana total mobali wana pe tanga azwi garde ya bana total kovanda azalaki na mboka mobo ikangama abimi na ye na mboka wana dans l'avenir après 2 ou 3 ans ake na ye na mboka mosusu azali na mokanda na ye nationalité abia na sepeli mpe na mboka lisu te mboka moko bayeba ndenge wana abimi na ye akei na ye na Europe mosusu mwasi wana siko atikali na garde total ya bana mobali wana penza akenda na ye akipaka mpe so bana yango te abengaka na ye kutu te bon abanda olobaka ata mosusu aza na baabi bon famille na ye mpe banda olinga ngai te ata mosusu mpe azwa jo na ye mosusu naya kobenga boye donc vraiment mobali wana abandaki kobenga liso te alors eyepaki mpe kosala vie na ye kote mosusu ye ntango atikali na bana avandi ga mobali moko mpe boye abandi kolinga ye donc aye azongi mwa ntango moke parce que aza fille moko mpenza mobulu mingi te mais ebulu moko boka boyebi ke libala mpe ezalaka ngo kaka na bacaprice nango ozala mobulu te ozala lokute ozala lokoso ozala nini soki etangamaki ovanda na mobali ovanda kaka ozala sérieuse ozala boye ozala propre ozala so mpe etangamaki ovanda na mobali te ovanda no mpe na mobali te. Alors bandeko nanga ndeko mwasi aye kokuta na mobali moko mobali wana vraiment ayeli ye pela bagage intellectuel o pena famille na bango elika mobali fasanga mobali wana atanga boy en tout cas a étudié ya lobi non ayebisi bango ma famille na ayebisi bandeko na bango balobi tala sikoyo nde nzambe apamboli yo tala sikoyo ndenge ozwi mobali ya bien tala sikoyo mobali bafrançais vanda mobali baanglais vanda mobali munoko boye vanda donc bandeko nanga mobali penza ko abima mala danoise donc mais sikoyo akutaki neti na chômage abi en tout cas vraiment naza na chômage société na biso so pe kangamaki bafutaki biso biloko boye bambongo boye nzoka bambongo nyonso wana banda kolakisa mwasi ke bafutaki ye eza bambongo na bande kosala na prison autaki na ye prison bandeko na ngai botala likambo nzoka autaki prison aye kolakisa société na biso azolakisa azobetele kaka atala kutu naza na mwa mbongo nanga boye naza na boye nzoka nde autaka prison
abomaka moto awumela na ye na prison bakatelaka ye soki 17 soki 16 ans awumeli na prison. Donc motu na ye koma ya baprisonnier mais atangaka na ye atanga bien mais abomaka mwasi na ye alongo ntango babimise na prison asali soki badeni na quartier oyo bautaka abwakisa quartier wana abwakisa kota uta so mpe mboka utaka aye teza kaka baquartier ka banini to bacommune te barégion neti par exemple to azalaki na Bordeaux alongwe na ye aye neti na Paris bia autaki Paris ake na Nancy ou bien autaki babilo mboka ndenge wana bia uti Manchester aye na ye na Londres bia uti Londres ake na Leeds voilà uti na Leeds ake na Manchester donc babilo mboka ndenge wana sikoyo achangeaki na ye ntango sikoyo achange mwasi wana mpe kota ayaki mpenza bayebi ye te alingaki abanda vi na ye ya sika etu mais ye sikoyo lokola abomaka mwasi na bana abomaka mwasi na mwana moko donc bapesaki ye mpe na temps wana interdiction akovanda na bana mike te soki place nyonso ya kovanda na bana mike fo babotola bana wana mwasi oza no adulte soki yo moko olingi criminel olingi etali yo mais mwana bana oyo bakokuta na kati ya ndako place mobali wana ovanda il faut babotola bana wana bandeko sikoyo mobasi wana ntango alingi ye na commune bake mpe babaleni na bango etalaki eta civil te me na bamboka mosusu balingai bayeba oyo bamboka mikeke donc moto aza danger na bana akobala te mais place yango bakendeki en tout cas abalaki babalani alors eye kosalaki bakomi ndako moko bakomi adresse moko ntango bakomi adresse moko abi bavandaki à peu près une année ya fiançailles ya koyebana problème mpe ezalaki te babalani mpe na niveau famille azwi so chance deuxième libala so babali ye lisusu mwana mwasi yako premier libala abotaki bongo basentaki ye deuxième libala babalaki ye asimbi te eye famille oyele biso mobali ya ndenge nini kutu mpona kobala ye ezali matata baye kondima na matata ntango aboti na garçon sikoyo deuxième oyo troisième libala oyo mpe babali ye na famille tututu basepeli papa bakomi ndako moko mobali atie adresse tant atie adresse après kaka 4 mois de mariage bambila baye assistance sociale akoti na ayena akoma abandi olandela makambo ya bana azomona kaka boye komso ba maîtresse ba professeur na école babengi babi poni mikolo ba assistance sociale bakomi kotuna kosenga biso ba rapport ndeni bana bazali est-ce que bana baza traumatisé bana baza boye bazolata bien bazoya bien école problème nini oza nango moi maîtresse mo boatuni na ndako abi en tout cas na problème mo te alobi bana pe en tout cas toza très bien ya lobi ozwi changement na kati ya ndako quoi lobi non bon changement ezaka ke na bali ça fait 3 mois 4 mois na uti obala mais papa wana en tout cas ça très bien na bana aza bango très bien en tout cas problème ezate bana pe abi en tout cas toni pe maîtresse bana bazo déclarer loko na école au moni changement alobi en tout cas na moni changement te bana pe bazo déclarer elo mote mais ba assistance sociale bazo senga ba rapport donc après une semaine 2 semaines oti na ba rapport à bana on a mona ki comme c'est trop nazo tala yo za mwasi moko bien osolara bien ndengo yaka na école olinga koyeba évolution bana na yo parce que basi musu bayeba évolution bana te soka atiki bana akei na ye soka ekozwa pe bana akei na ye mais nzoka nde ezalaka bongo te moko page tout le temps mais moko fo okende pinda pas maîtresse osololi na ye moi 1 minute ndenge nini mwana na école ça va est-ce que évolution est-ce que azosakana bien na bacamarade s'intégrer na classe ya sika donc neti na barentre boye après 1 mois et demi 1 mois 3 semaines tu peux au sololi na madame ou bien na monsieur
ou bien un professeur, bien un professeur. Mais ceux qui yo sundula aka bongo, au bois qui au bois qui ok, babilo comme ça, bako peut signaler au té. Babia, moi c'est un qui parle été, mais le quoi moi c'est à s'intégrer, kapenda na ba maîtresse, na ba ni, ba ekoye bisaye que en tout cas ça ne va pas avec. Mais entre temps commune, aïe c'est que l'autre côté. Amola ka mukomisu boye, à partir de l'école, ba zoa bana. Mais amouni quoi compliqué. Oh faut ba zoa na bana. Allez, assistance sociale, yaki même nanda kuna bangote, continue école, vandi, lobi ozela, zui mwana, il y a 12 ans wana, zaki même école na, c'est quoi 12 ans, zaki moins, na bossa un peu âge, mais zaki na moi 12, 11 ans, zuiye, zuiye, na école bande kotanga déjà lia longwa ki na école mona baleki nete baye na wana. Jusqu'au banana pe baye na bango jusqu'au temps à sala ka zona bano amike après beti moi courbir na voiture akezo o ya mukolo po ya mukolo assista no vite aya okuta ya mukolo n'école bana amike maîtresse a lobi ke bazo zelo na assistance sociale yé pa yebika eloko izate a lobi ke maîtresse bande ko bisemi makamba ba assistance sociale akoti botele ya mulimo na mukolo abi isali neti moi passe na motema Maman tanga komi bref bande otozana tongo toke misala aye kolobaki abino il faut natoye tozu bana oye baba raison après to convoquer tout mon son bande kolela bana nga basali azo tuna bana bozana problème oh mama problème ezate bo bazwa bino ndenge ni a tout la bana na mike mais bozwi nga bana naza problème te lokote abila danoise ezaki facilité nazolela na bi o injustice nini nga moko tuna comme kobenga neti police nazomona pe ba police ngo bazoba OK mama to combat tant na opesa ka kombo boy balobi OK zela muke ba bi bon tozo rappeler mais na situation na calme-toi bazokene na bana ba ya ko yepso sim nzoka de parce que kene ko bana mobali o aboma bana aboma mwana na mwasi akoyi ko vanda jamais na donc place ya vandi il faut bana wana balungwa abi mama la danoise ba boto langa bana na lobby ke na komile ba ko to bref ba ko convoquer sikoyo pour na ba yebisa vérité et puis na miso mobile wana zana ba papier casier judiciaire ebeba auta prison na yebiso na kuya na pika crise na binzo kanena la na criminel na la mukana criminel babi mama yoza mukolo mais bato babomaka bato modèle ya bomela bato wana ba changera te alors biso toza na loi na biso bana bakei alobi ma bolingo esili ti lelo abi azana ba clé na yo azana possibilité aya kokota à tout moment soka lobi alandela o a éliminer bana o akoko éliminer vomi bano bakende na place moko inconnu ni na famille na yo ni na nani parce que ça continue na famille na yo ayebi famille na yo abina mona kengo lokwa koloka bana bakenda petit lelo abi mama na demi za bana isute na zemi na zwa kini pa na tata wana na yeko bota bébé na maternité passe ya kobota mabele na souffra bazwinga bébé na maternité bakena bébé po atan bazwi bana wana nazaki pe na zemi na komi ko bana longola te ide pe na yebi balua na tanga ina nga balua te njoka nde na lobi na longola te mais na benga na ye tango na botika boy dossier baye kozwa bébé tokomeka kokutana kaka aya na bandengo wana parce que bolingo déjà ezalaki na komi pe koloba oyo eza likambo ni na mobali oso akende na meso mutu pa bimi na prison tant ça c'est corrigé tant que dans le bail bon na ko bebse so dossier ba boto la bana o tozo kende boy 3e année bana bakenda et puis owana je crois on a la 3e année ou je crois de owana liboso comme na 12 ans je crois parce que sinon tel nga comme na ba 15 ans à quoi peut ko décider à partir de 15 ans pas ko lo bazongi pas maman mais ils appellent bakana baka alors owana bébé wana komi na 3 ans bakenda amona bango te
Donc, asambi, à côté de la cassation, à côté de la bimi, bazo bakara non. Yepe na mobile en tout cas, passionnant et salakaye, à boya mobile wana. Donc, mobile wana commence à la vie na e, à balapé sauter, à zalaka bongo de temps à autre, quand on a un mot bengan quand même bazana mwana. Parce qu'il y a na bazan même pays. Mais à Baya, le bila danoise, bande koto comme na souka. Alors vraiment à limba. Mais conseil ni to sa place wana. Ils ont kamba casier judiciaire. Ils ont kamba koyeba. Ko liga mobile, ils ont un problème té. Ko sepe na mobile, ils ont problème té. Ko bala mbala soki 4 et 5 fois, ils ont volonté na hôte, ils ont circonstance à vie. Mais et l'autre belé sur ton beau sanaba, tu peux ça bolingo mais tu n'as pas tout na casier judiciaire. Tu peux, bande ko ezaka secret son ta criminel. Soko ke au moins comme toi na zolinga yo, zo kombo ni luba en tout cas na la police. Aux yeux rendez-vous lobi azolinga ngai. Mais il faut tout na nde to ça ba examen ba sida, faut to ça la pe examen ba casier judiciaire. Pour ce moi je na kenda au examen casier judiciaire. Ata la examen te mais atuna ce qui par exemple boye mobile nini nazana e balinga ba isilobake mobile wana koza pembele ya mutote aza psychopathe aza boye ou bien aza boye ou bien aza boye mais le kola biso na communauté surtout biso ba bandeko ba mindele ba emso balandela makambo ebele ba détail mais biso to kenda mbango na bolingo surtout so okuteni ba mbongo place yango okuteni mobile yango abenda ka beauté aza akota muta bato ba uta na ba prison ba poto ba benda ka beauté kuna ba beta ka bango te kuna bazaneti kutu bazaka ka liberté zate mais bazana ba vie na bango pe ya luxe après bakoma kuna akati kuna basalaka bafungola pe ba compte na bango bazotia bambongo na bango ebele so babimi babima na bambongo ebele na prison surtout o penza zaki motivé asalaki na ye babima na bambongo na bango tant tombala ya l'action mbongo à l'action boy yo wana ndimi nzoka nde bandeko nanga okutenda mobile mabe okutenda ndoki ndeko mwasi bana bakenda alors ndeko zolanda biso partager mission tia commentaire na yo et puis loba nanu ceux qui yo pe babotola obana eloko ni epusa ke babotola obana wana ekosungaka moko na kati ya communauté surtout bamboko to ya musika babotolo bana eza likamba mukete et puis so babotolo bana oza na chance te neti mama na biso bana bakenda vraiment akoma pe koloba kopesa faute kolakisa musapi pe et pas famille na ye parce que azaka na mobile na ye oyo bango bamonaka voyou mais azaka na casier judiciaire malamu parce que bamonaka voyou nini azaka bilata lata bilobela mwanza. Bonne journée, vraiment bonne journée. En tout cas, à plus tard. Voilà, gros bisous à tout le monde. Bye bye, bye bye, bye bye. Histoire triste.